La news toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yango Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui. Mama Ndambe ayoki kolela ya bana komini ya Kalamu atineli bango diaspora ngendo po asunga bango na maponami oyo ya 2023 ye moko diaspora ngendo na maloba ya Félix Antoine Tshisekedi alobi diaspora ya kazonga mboka na yo pe otonga mboka yango wana diaspora ngendo azongi mboka na ye po atonga na komini na ye ya Kalamu vraiment abongisa eloko oyo ezangaki yango bana ya Kalamu bandimeli ye awawa vraiment ezali kitoko na elengi na maloba ya père spirituel na ye Sele Yemba nde alakisi nzela vraiment ya kozala maponami yango bana ya komini ya Kalamu basepeli penza na maloba ya père spirituel na ye wana Sele Yemba penza alakisaki penza bana ya Funa bokopona yeyo na provincial gendo lifeta ne andimami penza na bana ya Kalamu vraiment bana ya Kalamu basepelaki na mwana na bango na yeye na bango na leki na bango gendo lifeta penza moponami ya provincial oyo 2023 yango tournoi oyo esalamaki awa na ekole ya Matonge mpona kolakisa penza komini ya Kalamu bapona na bango diaspora gendo lifeta vraiment ezalaka boye awa na INC papa mokonzi ye moko oyo babengi tout puissant Vital Kamerhe penza ayoki kolela ya mwana na ye gendo alobi te yo na provincial deja obimi honorable ezalaka nde boye na esengo wana père spirituel Sele Yemba abeti penza chifle po mati ebanda esepelisa bana ya komine ya Kalamu bolanda. Bazulu ya Matonge. Donc bande pas na bango bango capitaine. Opesi mbote ya bando présenter mam nous comme moko. Merci à toi. Ok, capitaine à Bazulu. C'est Gan. Oh, tu as qui m'a? Oh, Masa, Moi ballon. Moi ballon. Biso tozali babeti ndembo, tozali ba sportif, toza bana Funa, azepa na biso. Matonge za mabele na biso, toyeto sepela entre biso et puis tobeta bali ensemble na bandeko. Yango ndezali yango nde omoni présence na ngai awa lelo. Tout se fait la présence à Cordon
poster tout Funa, toi derrière cordon. Et moi-même, je suis dans le cadre provincial, dans la députation, et parrain que moi j'ai préféré à la coordinateur. J'ai invité Lelo pour assister biso parmi qui est pour la jeune et nous tous on est là. Penza tournoi oyo ezalaki na esengo po babi oyo batiaki bana ya poto neti ye moko diaspora ngendo lifeta penza babi oyo atiaki esepelisaki bana ya commune ya Kalamu vraiment boye boyoka ndenge balobaki na micro ya Lingala News. Ouais, na sepeli vraiment na organisation ya honorable Guédon Lifeta na honorable Sélé ndenge ba sangisi biso tobeta match oyo na occasion ya bana Kalamu. Vraiment on est content de ça. Tozo soutenir ye pour na aza molobeli na biso na élection oyo ezoya étant que député provincial. Et puis monsieur Sélé comme député national ya Funa. Merci. Ouais, merci mingi na initiation oyo ya parti na biso ya INC oyo bimisa honorable Mikolo yo kala mingi te babeti biso match honorable Guédon le fait et Cordon Célembe. En tout cas, le père et le fils, notre papa Vital Kamer est toujours. Na sepeli trop binomo bomone initiative oyo le kiawa to sangana kaboué pour na relaxa ke Funa eza bomoko. Donc, plaisir à trop, na pesimbo tenenge belé, du sous et pas Adam Mujani. En tout cas, nous avons le déjà marche, calamité, dépas, toujours kende, calamité, batbarosé, pilato, bissabo, honorable, Funa, maître Guédon le fait. Merci. En tout cas, les lotos, c'est Pelming, tout ça qui dimanche, moi, tout à très content parce que honorable Guédon 5 biso na école Matonge aux écoles moza mythique bato baebi les écoles mona ba jeune tout le lopé ba koli ba sakana awa yango honorable Guédon a kanisa ki que zako kazoma 5 sabana ya Matonge autour ya football parce que tu dis que le football est au moins 5 saka ba jeune et au travail yango neto c'est pela ki les tous dans l'ensemble parce que honorable a qu'il faut kazalana batuna parce que c'est la base ne mute porta batou. Aujourd'hui, tout ça base nabiso. Je pense que c'est une première, mais c'est à Soukate et ça la série il y a rencontre parce que tu sais que quartier nabiso à Matonge, comme même ça à Kalamu, et ça quartier sont majoritairement jeunes. Néanmoins, tu sais que jeunesse c'est sa force. Donc lui il faut qu'on encadre dans Baxomo il y a Boé. Dès qu'on a le début, mais je pense que suite à Baxomo Soussou. Et pour ça, donc merci beaucoup na honorable Guédon na action Oyo. Et ça peut coïncider peu jeune Moussoussou. Oyo bazape lokola yo ba kokipe ko ça la même chose aza mouvement précurseur à la Kisinzela. En tout cas tokoto mbele kaka bonne chance et à bonne continuité. Merci. En tout cas na sepeli mingi na présence à bana Matonge eza une initiative o nazo sala pona bana Kalamu na bandi na Matonge lobi na koma na Kauka Yolo Kimbangu eza ba place o nga na Koleli. Yango na sengi na bango nyonso e nga naza candidat ya provincial toza pe na docteur Sélé wa kambi biso nyonso comme parrain yaza na Funa to senga na batu nyonso tant okoma na makomami et que ba souhaiter ba tozala wana biso nde balobeli na bango surtout nga mwana Kalamu tozala wana pona combattre tala ba terrain et bandako aider ba jeune na obeta babale mais kala mais toute initiative ya okata matiti ya osala obeta ya organiser et que ba jeune va se retrouver quand même et que yango wana vraiment idée valable autant to comme sur place to yeba ko débattre pona makambo nyonso mais obandi wana Matonge poza fief na yo na bandi wana Matonge parce que motolu ezande la Matonge après na okota Kauka Yolo Kimbangu et mentionné Kalamu Mobimba moi message fait bato bazola no musika ba frère tout au balandanga musika et de loin des yeux nabi que on est ensemble nabi que to lité makambo nyonso biso nyonso ensemble et to longango bitumba ya makasi nabi que to toujours ba victorieux Obongo Cordon Pichu azanga atiki lukunga aye penza ko visionner bana na ye ndenge bazali ko sala na kati ya commune ya Kalamu boyoka ye. Bon, on a sepeli mingi premièrement na initiative au Masana Biso Guédon Zibala Sali
étant que candidat na kati ya Kalamu. Rotation ya sali ya ba match chaque fois chaque dimanche on a robetara par rapport ya ba quartier na kati ya Kalamu. Abandi premièrement awa na Matonge parce que za natif à Matonge eze sika botami akoli. Ya wana tokomisi nzambe na ndenge to bandaki pe bien to sukisi pe bien a continuer toujours na initiative oyo. Et puis de na robakisa mingi na terrain oyo na école ezaki zamba. Alors auparavant bana bandobeta match bande ko se retrouver mais ce dernier temps ba beta souba l'été mais la grâce ya honorable Guédon a katisi matiti a pesi terrain formé que à partir ya lelo ou lobby bana tout ya Matonge ba kozongela ko beta souba le awa eza esengo mingi pona biso pona ba natif ya Matonge. Premièrement na remercier chef d'état Félix Tshisekedi na considération o ya pesi na Aminaye président Vital Kamerhe na poste à VPM vice-premier ministre de l'économie. Premièrement ebele babosani histoire VK docteur en économie azalaka pe ancien conseiller na ministère de l'économie. Donc waneza vraiment domaine nae kala mingi te bana kin bazala calme lelo dollar ezana 23 na promettre bango na tamuke et kitanango. Donc bapesa kaka biso chance pendant 100 jours oyo veka osepelisa bango parce que eza domaine nae. Donc tokomisi président na ndenge azongisi chaque mutu na domaine nae. So lotali na défense omo Jean-Pierre Memba c'est bon na économie tomoni veka trio wana fachi likolo veka Mbemba. Donc Rwanda bazo babandi da kobanga déjà. Donc eza nouvelle moko bien bapesa biso confiance INT tokosepelisa bango parce que économie eza ma domaine ya VK ayebi comment ndenge économie moka et fonctionnaka. Donc to remercier pe cordon scellé yé pas toujours na bureau avec na ami na biso Guédon tous a toujours ensemble parce que initiative oyo a pesi à faveur pe abana Matonge et permettre pe biso na INT to recruter parmi bana pe à Matonge ba s'adhérer na parti à INT parce que INT da parti à ba jeune oyo ba ministre baza ba jeune auparavant tondo quand un ministre faut da mukolo souki a pembe muto ba sans occulte mais lelo ba jeunesse na INT ba se retrouver comme exemple Billy Kambale ba jeune ebele ba se retrouver comme ba ministre lelo honorable Guédon Azana lobby peut-être pe a Rosala pe candidat na biso na INT. Donc to pesi merci na bana Matonge ba masa Matonge ba ya Matonge ba leki ya Matonge ba soutenir toujours Amina bango Zamba surtout na ba prière parce que ça facilité ko sangisa batu ko beta match parce que match nsu écrira ba problème bo bandaki moko bukani mais Nzamba sali grâce to bandi bien to s'occuper bien na bokasi ya Nzambe Nzamba pambola toujours docteur Vital Kamerhe Sika Zali honorable Sele et Guédon Zibal toujours ensemble. Merci. Qui a dit que esili bolanda penza na bokebi nyonso ndenge elekaki boye mwa match. Lou, ça va, souka, non, mais dis, on est qu'un moulai. Lou, quand tu m'as dit, c'est dans l'Iboston, dans l'Iboston, Lou. On a le meilleur qui a moi, on a le sous.
Ote mwana sima mkuze ni nga mkuze. Kende sebe touche balle tio. Ah oui. Oui, on a été communiqué. Ah, on a communiqué. Nango ana joko etelema na kwa tule yeye wala non il fait ça péter Mama, d'accord, force. Pas le mettre à ma pas le faire à mon ouais. Tout à l'idée, hein, oh, mais ça va pas. Nabia botikela sakona betango botikela betango Dakwani betango tikela betango tikela Dakwani Beta segal pas segal
Pesa, Lou abo mapecho akota na ye. Asa ni masao. Allez
kobeta te. Medi, Malamoko, il touche. Douche. Ouais, le dimanche, messe des rameaux, entrée à Jésus à Jérusalem. Et ça lui peut bien. Moko Nabiso, cordon Nabiso numéro 1 à Funa. Honorable Selemba, aye kota la bande koba na baleki nae.
awa na Matonge. Et Salipe, oui, non, il fallait au Kata. Donc, et ça, c'est mingi pour la biso na Matonge, yakoyamba moko na biso, cordon scellé. Et longo na camarade na biso, Guédon, honorable ya Kalamu, oeza ba masanaye, ba camarade naye, akolina bango, a sepela ki natanaye oazo passer na katakin, a partager na bango. Na balé et après wa to kabola moi sucré moi jus par rapport à fête il y a merci des rameaux quoi entrée à Jésus à Jérusalem to komisi mingi nzambe sans tenir kobosa na leader na biso VK le VPM numéro 1 mokonzi esika zali to pese ba merci to komisi nzambe voilà mutabwanya. Donc, elongona bami na biso, ba membre INC, partout bazali, to pesi bango dimanche elamu. Sopae, il pas ça là qui. Il y a bien vite à voir on a fait ce cas qui va bien se soumettre à peine na média.
Zakwan, pesa bango kaka ba veteran. Ya retirer na opesi ka bango. Et vous doit venir des jeux, vous avez la passe décisive. Yo Kim Simon. Tu as bien, mais point
abeta bien mais Ça va. Ouais. Corner. tala na esengo wana ndenge mati esili basepeli penza ndenge bango nyonso basali na esengo wana ndenge ezala kaka mwa sikre, mwa bière, mwa kolia, mwa liboke. Diaspora Gendo Lifeta asepelakisaki bana nyonso ya komini ya Kalamu na ngamu mususu ye moko diaspora Kevin Kalema alakisaki penza bokasi ya bango ya bana poto penza awa ezalaki komela na kolia na maboke awa olie liboke baye na mususu olie liboke baye na mususu bana matonge basepelaki na initiation oyo ye moko diaspora Gendo asalaki penza pona commune na ye. Papa Gendo oza deja provincial oleki deja awa ezalaka neboye kitoko wapi. Lingala News apesi bonne chance kaka ndenge ezalaka. Voilà. Babina sali pombo Lingala News tanga masolo boucle.